Allô, la famille, bonjour, bonsoir, bambote, bambote, Balanja Noëlla TV, ça fait longtemps, tozo mon anate, mais tozo allés ensemble, to beta kika moi tour moko, na bamboko alibanda, mais tozongi tozo allés ensemble, bogotala ke, ndega nini Noëlla TV, azo yo kanate, akomi wapi, toza ensemble la famille, tozo mon akaka ndenge ezo kite, ezo mata, oh boye, bandeko. Eh, Congolais, pourquoi biso tolobaka tout le temps, chaque fois tozo koloba? Hein? Toko changer mon colonini, pe toko koma batu mon colonini bandeko. Congolais. Pourquoi biso tozalaka wana kapona ko sepela? Hein? Na malheur ya bandeko na biso moko ba Congolais. Ezala pete ke bazali ba étranger. Karine Mokonzi azalaka étranger te bandeko. Po tozala wana to bana kotoka ye. Oyo azanga lisumu ezali nani. Comme Bible pe eloba. Yesu alobe ke bino bozoya kosangana kaka mwasi oyo. Bino sona mabanga. Oyo ayebi ke nani asala lisumu nanu te. Zwa libanga wana bamba mwasi oyo. Hein? Tomonaka ke Bible elobi ke mutu moko te azwaka libanga. Pona koboma ngo mwana mwasi wana bango nyonso bakitaki mabanga moto na moto amikei bandeko pona kolakisaki biso nyonso toza bata masumu biso nyonso tosalaka mabe biso nyonso tozala na baproblème bandeko likambo oyo nini yango oyo esilaka te mura yo ozali mwana mobali eloko mpenza yo okota na kati ya rando na bana basi ezalaka nini yango toyebi ke ata osi obaluka mais eza nini yango bana mibali ebele mpe bazalaka na YouTube oyo basala mpe baémission mais tomona nanu te batelemela bana basi boye lokola yo moko kolata mutu na kati elamba lokola sonzo mura mokolo nini yango mpenza okomi mona ke nakomi responsable na changer nanu nakoma bie papa nakoma bie mama yango oyo obaluka mokolo nini papa okofanda wana matière papa matière wana mpe okomema na lisumu ekomema na kati ya nani na kati ya libulu olingaki ozwa okende na lola me na lifelo mpona matière anini yango oyo yo okofanda wana o Karine fo asenga bato nyonso pardon oyo ablessaki ba oyo nyonso ye afingaki ezali kaka le karma ezokolanda Karine le karma yango oyo elanda kaka Karine oyo bino bozalaka nango te neti nini quelle sorte ya karma oyo baboya na libala ke nano bakabwana te eza nani yango akolobake ngai nazali saint ngai nazali boye donc bozo kozongele kaka ndenge bana koloba oh nga naza mama nga basala balanga nga basala nga boye nana ngo akolo kosepa te na kata lipamboli na ye oyo akolobake ndenge na bali boye lobi kuna na kokabwana soki ke mutu nyonso oyo abalaka ayebi ke lobi tokoboya na tokokabwana en tout cas libala ekozala te du fait ke tozali ba humain toyebaka te oyo ezoya lobi ezali kaka lesel mutu ezali nzambe siko bozo kozongisaka Karine yo ofingaka bato boye yo osalaka boye Sylvie Mampata yo ofingaka ye mbala boni Karine Mokonzi asenga bolimbisi yo mura oza na kozongisaka kaka mura yo nanango yo ofinga te mura nanango ofingaka te okomi kaka papa evi azokoloba na kati ya vosa okangami kaka na kati ya vosa wana bimisaka mosusu bayoka yo no ata obimisi les mâles ezali te les volistes pe ezali te ye moko Karine alobaka nyonso bofingaka deja eloko pe ekochange na kati ya nzoto na ye eza te akotikala kaka Karine Mokonzi akotikala kaka le même akotikala kaka ndenge azali akotikala mama Arieta eloko pe nazo kokamwe en tout cas lelo mura boyebi ke Karine aza na mwana kombo Arieta boyebi yango nde lelo evi wana bana benga evida oyo bino na monoko na bino ke moyibi ya ba parfum lelo akomi papa evi lelo akomi ke ozali petit frère ya papa evi po apesa ko matière papa mora bo contrôlaka maloba na bino ava boloba mabe na moto evi oyo ofingaka ye ndenge nyonso olingi evi oyo botiaki na miniature ndenge olingi bosalaka ye nyonso oyo bolingi siko lelo evi akomi yaya na yo okomi leka evi po azopesa yo matière yango azopesa yo okotumba mpe mokili te okotumba mpe Europe te Belgique yango place Karine yango afandaka ata afandaka na gare okokende mpe kotumba yango mpe te akotikala kaka Karine mama ya Arieta ok bandeko totika
totika kotoka mutu tina niveau boye te eza mabe bandeko totika ki motema mabe eloko ezosala bien mpo bozo reconnaître ke babalaka ye bozo reconnaître pe ke Karine abota bozo reconnaître ke Karine pe abala mais abala esimbi te akoluka chemin na ye ezana mutu pe akobima susu akobala ye bolobaki ke Karine akoti kobala congolais te mutu ayebi ye te mais bino moko bomonaki yango na réseaux sociaux papa evi azali congolais des pères et des mères ngati ndenge naza awa papa evi bakopapota na basala ndenge nyonso nakoya wana te mpona alobaki papa evi nafinga ye nalobele mabe non eloko wato kosala yango te parce que azali na mwana na kati baboti mwana na kombo Arieta et un jour soki Arieta akoli amona na réseaux sociaux ke babando finga papa na ye babando akosepela te akosepela même pas mwana moko te akosepela amoni ke bazofinga papa na ye ata bakabana na mama na ye ata babando bunda na ndenge bambeli babando tia amona mutu mosusu kuna azofinga papa na ye akozala na kimia te pe akotika te alors siko biso toza banani lelo yo akomi kokotela evi akomi yaya na yo Karine akomi ndoki akomi donc mutu nyonso ya mabe ya mokili oyo Karine kaka mutu asalaka te mora to changer en tout cas faut ko changer ndenge ma émission na yo oza mwana mobali mitia na place mobali ata ozokota ba vie ebele ozokota mbongo ebele papa okolia mbongo wana mais réputation ya mutu ndenge bozo bebisa ngo boy eza bien te ata malamu ata moke pardon papa evi na monaki asalaki sagesse alingi koya ko répondre te siko ndenge tozomona déjà abandi kopesa ba voice na ye wana papa evi papa na bolingo na nzambe ozali papa moko responsable vraiment oza papa moko vraiment ya malamu soki makambo yango ata ekiti emati biso basi toperdaka noki toyebaka te eloko toya koloba après na nsima toye korefléchir tolobi pourquoi nabimisa makambo wana il fallait pas mais ozali papa bapesaki bino biloko wana mongongo babe yango na kombo kingoji ezali mpona komela makambo mpona kosupporter makambo tomonaki ozalaki na calme papa il fallait ozala pe kaka calme na kwe na yo ofandi kaka calme tika Karine aloba akosila na ye une semaine kuta ezalaki ebele ekosila nango parce que makambo nyonso ebimaka awa elobama kaka 2 jours 3 jours 4 jours ti ekomi calme tomonaki awa na Marie Laure mwaka ana mobali na ye ezalaki ndeni ekiti emati balife kuna combien de jours esalaki nyonso ekitaki papa evi fallait ofanda na yo opesa bato neti bamura oyo accepte ya koya kodétruire mwasi na yo oyo obalaka na mbongo oya kodétruire mwana na yo ata opesaki bango 1000 ke bakende kozwa ndako papa yo ye nango peti na réseaux sociaux papa bata bandundu baza mayele kendaka na buzoba boye te papa pourquoi omibimisa na kata réseaux sociaux o bisika batiaka bato kena bakilibi bisika batiaka bato sans valeur yo mibimisa il fallait ofana noka kuna tika réseaux sociaux baloba na bango mwana azali mwana na yo mwasi pe aza mwasi na yo soko opesaki 1000 soko opesaki 2000 où est le problème opesi na mwasi na yo opesi pe na mwana po mwana yo alala sikoyo ya kolobaki na pesi bango 1000 euros po bakende kozwa ndaku boye kutu papa pona respect que je dois il faut aller pas papa il fallait ofanda na yo ka ndenge ofandaki tika na yo matière yango soki muka zoloba pe soki ya lukuta ndenge babota kama makambo ya kobota pe soki pe ezali ya solo yo moto azokende kopesa ye matière papa s'il vous plaît pour l'amour de Dieu toyebi ke ozali papa est responsable ko kosala makambo wana te vraiment papa tozopesa ka conseil ezaka conseil soki ozosala makambo mosusu papa koya kobimisa ngo awa te ça sert à rien ekoservir na mutu na eloko te ata bato bayoki et après ekosala moto nini Karine pe akolongwa pe liboko te munoko yango alobelaka pe na réseaux sociaux ekolongwa te ekotikala les mêmes donc yo pe otikalaka papa ya Arieta okochange te partout okokende Arieta osala na posa na yo na posa mama na ye na libala Arieta bakolwaka papa kikuli okozala wana siko ça sert à rien oya na makambo oya privé oyo bino bozalaki nango bosalaki boya kobimisa ngo awa okobima inutile mibali ya bata bandundu nga naza moto abandundu na yebi koma bafoncière bazalaka bata respect bata luzitu bata respect bata luzitu
Donc papa vraiment fanda na yo na kwen tika bamura wana babanda kobeta kaka babanda kolobaka la ndenge na bango mais ndenge osali déjà voso wana ekoki papa ezala bien te aza mwasi na yo obalaka esimbi te me mutu na mutu bopesa na chance oyo akende na gauche na ye oyo akende na droite na ye oyo kuna ekosimba akozwa ndambo wana bakolesa arieta yo mpe kuna soki ozwi mpe oya pesa mpe obalesi arieta Karine mokonzi mpe na ndenge na ye mpe soki asali mosala na ye mpe akozwa mpe ndambo wana akopesa yango mpe kaka mwana na yo moko arieta inutile bomibunda na awa boye omisala nyonso awa toyebi ke libala na bino c'est vrai elekaki na réseaux sociaux bozoboma ngo mpe na réseaux sociaux mais oyo ezali neti secret na bino oyo bosalaki mwasi na mobali botika ke etikala nde ya bino moko botika secret wana ezala ya bino moko ezala te ke mutu nyonso ayeba ke bobanda osala boye mutu oyo nani yango kotamusa pine likolo aloba ke ye banda abotaka ye banda abalaka ti aboti akomi na bana bazalaka ka rose na rose bazalaki na problème te obe bakabwani aye nango na réseaux sociaux te moto nyonso azala na baproblème na ye mais ya bino tellement ezalaki déjà na réseaux sociaux c'est normal Karine aza star à réseaux sociaux mais biso basi toperdaka noki il faut comprendre yo kozala na kanda te ndenge moko na Karine non okoya kobima zoba ya pamba baoya komona neti otanga te baoya kobima soki nani or ke ozali na base non soki bamoni ozali intellectuel otanga oza na respect na yo vraiment garder respect na papa na ngai na bolingo na Nzambe tika garçon oyo soki aza pe fille soki aza garçon na masonji na ye wana azalaka na masonji na atikala yango kaka bongo azala masonji neke obana koloba ke oyaka epai na ye oya kopesa ye baloba boye sur mwasi oyo obalaka oyo motu nyonso amonaka ke lelo Karine akuba aza respecte papa yo oyebaka te ke azalaki respecte avant déjà mpe avant bokoma na niveau oyo ya libala wana boya kobota boyebanaka mpe déjà bajour balobi ata bosalaki une semaine du fait ke boyebani déjà libala yango wana boyebanaki sikoyo bizaleli yango ya mabe oya kotia yango susu na réseaux sociaux oyo ayebi bizalaka Karine yango te nani bolobaka azalaka respecte afingaka bato akenda kozwa bato bakufa aya kotia bango wana moto nyonso ayebi ye du fait ke oponaki lokola molongali na ye obosanaki nyonso oyo ye asalaki bosana mpe mabe na ye oyo bozalaka na ye obombi yango na privé papa neti Karine mpe ya ye mpe oyo ya bozindu mpe akobimisa yango awa te bobomba yango kaka na privé esimbi te ale moto na moto aluki nzela na ye ke bopesa motu neti mura oyo tozoyeba identité na ye te azali mwasi obe aza mobali soki mpe azalaka na mboka nini soki aza na Grèce soki aza na Turquie oyo nga nawuti Turquie awa soki aza kuna obie soki aza wapi nga nawuti Turquie te nalekaki nde nayebi Turquie te nalekaki nde na nzela na bango nga nawutaki nde Dubai kobeta tour donc soki mpe aza kuna azoluka nzela kokɔta na poto kota poto yango yokanisi eza facile poto yango tolobaki Karine aza na 6 ans eloko te na poto yo poto yango okoma yango mura contrôle maloba na yo poto yango Karine yango ozokofinga bongo aza na kati ya poto Karine azokoyoka malili oyo saison oyo nyonso ezobima 4 saison elekela Karine na kati ya poto mais yo oza na Afrique ozoluka nzela soki nzela ya maye soki nzela ya avion soki nzela ya makolo pe onani okomi nano te mais ozokofinga moto deja asi akomi oyo asi alia oyo nyonso ya poto comme omoni matière lia na yo matière ozwa na mbongo na yo mais respect ezala na papa ya mwana oyo apesi mwana na ye mwana wana ezali mpona vie donc baza na mwana na kati ezosangisa bango mpona vie na bango yo koki kozala wana te mpo otia bango otia confusion na kote papa evi kende koloba boya kopesa nga matière mpona sasa Karine na bamba Karine non eza na moment bapasaki ensemble eza na moment basekaki eza na moment batambolaki ensemble eza na moment basalaki baprojet eza na moment basalaki oyo nyonso basalaka mwasi na mobali mais esimbi te mutu na mutu akanga bisaka na ye akei mutu akufi te l'essentiel baza na bomoi mais soki bofandi kaka wana banda tongo bozosala life 2, 3, 4 kaka na kombo ya mutu wana comme mutu wana asi aboma asi asala nyonso mabe asi afinga donc bino bozalaka basin bofingaka te
te mura faut changer ozana bande kwa basi ozana ba mama yo so oza pe na papa yo moko po oza papa caractère ya boya mwana mobali afanaka na ba life afanaka kofingaka bana basi kosalaka makambo ya bana basi eza mabe changer banoko kofasi baza pe na réseaux sociaux banoko des shows bazali pe na réseaux sociaux banoko baleine baza na réseaux sociaux baza neti yo mura te yo olekisi mura changer boye eza mabe changer mura osana bandeko ya basi en tout cas o ndenge omemelaka eza mabe omemaki awa zemi ezali te zero siko zemi yango ezalaki te arieta wana bozo kobenga aza mwana ya nani olobi ka bando kosa yo penza mura moto bando fandisa bato na réseaux sociaux wana papa mama Chacha yako fanda awa Karine yoko fanda awa évidemment kwiti yako fanda awa yo kaka mura moto bando fandisa mais lelo grande chose ozo koma suko loba te Arieta azali wana Arieta na kobimisa ye na boko mona ye awa epai na ngai na kotia Arieta ngo suko okotia awuti na libuma nani yango abota ye eza kaka vi o bando ko finga ye ni moto abota ka Arieta ou nani yango abotaka en tout cas bo changeaka na maloba na bino bolobaka avant boloba bo raisonner donc 77 fois bo raisonner mingi avant kobwakela moto libanga avant kolobela moto mabe mura vraiment faut bo changer nango parce que caractère oyo ozalaka nango ezalaka ya koboma moto po bino bo sepela po matière ekotela bino YouTube afuta bino mbongo yango wana bosalaka kotortire mémoire à moto kotortire moto eza mabe vraiment mura changer ezali conseil na yo kopesa changer kofandela wana te ki ozwi matière ekosala bambula na bambula awa donc eza na ebandeli non ça sert à rien mura changer eza caractère moka mabe la famille nakomi na suka video nanga nyonso bokosa video na biso to like to s'abonner to partager to salaki mwa déplacement mokie to betaki mwa tour pourquoi pas couvrir bamboka bato mosusu na kena couvrir Dubai ezalaka ndenge nini nango ezolika kuna donc biso tozalaka mosala sur mosala soko ozwi mwa vacances obeti ata mwa tour oketala ezalaka ndenge nini bomonaki mwa absent na biso mais toza na bino ensemble soko bomoni video na biso en tout cas bo partager bo aimer surtout ba partage bandeko ba honest bazomona ba nani ba monétisation ezokomela bango te parce que partage to partageaka te bandeko la Chine la famille s'il vous plaît to partager ekosala bato bien bamona po ba like bata la vidéo na biso po esala biso bien. Merci la famille et surtout ba conseil na bino et surtout ba commentaire na bino pe ekosunga biso esala biso pe bien. Ba ndeko bo pesa pe conseil po na makambo ezoleka po na Karine Mokonzi bo luka ko pesa pe conseil ezala ya malamu ya mafinga nde to boyi yango to lingaka te na Noela TV to finga na biso te yo ezalaka na misapi na mabe ke musana ko koma ba injure musana ko finga nzamba ko boma misapi wana akozikisa ngona kombo na Yesu par le sang de Jésus-Christ ezala nul et sans effet na ko koma na yo na place mutaza na posa ya conseil mais yo ozo ya ko koma n'importe quoi et ko servir yo mutu na eloko te alors na sengi yo nzambe a punir yo soko commenter na ndenga mabe nzambe a punir yo. Merci na zotika bino bandeko. Bye bye, c'est Noela TV.